mwasi eyindaka mabe pondimelanga filme oyo eza somo eza matata bafan bokozala desite kebako nini ezosalama mwana mwasi azolengalenga likambo nini eyindaka mabe filme na biso ebandi mbala moko mabe nini ezosalama nini ezosalama azoganga vengeance vengeance makila makila vengeance vengeance contre nani vengeance bakofuta lelo bakofuta banani bakofuta vengeance contre nani monstre azo dévorer mwana mwasi moko zambe kaka sunga eyindaka mabe bofanda kimia po bokozala desite Clark Betty bazofungula portail monstre alobi vengeance makila ekomelama ntango akofuta ekoki nani akofuta nini pe vengeance contre nani tomoni jip moko ezokota kuna mwana ngai bashe mais ndenge yebo sango annoncer naza bien eza mabera oloba bongo rani moninga malamu na ngai akoko yebisa ngai teke yozoya azoyebisa teke mwana ngai azoya na ndako reine azobela bayebisenga natika pale po badele bazala kozala traumatisé pe prince couronné ye moko aye kotika na ndako te mama mokonzi ayebisaki nga natika prince couronné pendant 2 mois et puis prince secrètement yebisi ngai ke bando ya otala ngai ça va mama eza sekele o koyebisa moto te oui non yebisa moto te bongo Esther aza azongaki classe ye nayebisaki ndeko ya kovaa na ngai mwa mwasi malamu mpenza naza sika osala mosala malamu mais mpe posala examen sikoyo ndenge ni oh si déjà ah c'est bien vraiment eza bien kozala tobande kozela yo te vraiment mwana mwasi alobi roi ayebisi nga natika pale pendant 2 mois et puis natika prince couronné mais prince couronné secrètement ayebisi ngai car bando ya kotalaka ngai mais koyebisa ngo motu te eza sekele mwana mwasi alali est-ce que rapport apesi eza bongo kobanga te bandeko monstre alobaki vengeance abimi awa ekoluka nini mwana mwasi ya kolala monstre abimeli ye eyindaka mabe eyindaka mabe monstre alingini nepa ya mwana mwasi monstre alingini nepa ya mwana mwasi
mwasi bien bapongi mwasi azali kosakana ye azali kosala ba incartation likolo ya nzoto ya mwana mwasi nini ekosalama nini ekosalama kobanga te ebebi kobanga te eyindaka mabe bandeko mwasi abimeli mwana mwasi asali ba incartation likolo ya nzoto ya mwana mwasi nini ezosalama nini ezosalama monstre akoti na kati ya nzoto ya mwana mwasi mwana mwasi asusumuki na pongi mwana mwasi mbala moko asusumuki na pongi tomonaka monstre asali ba incartation likolo ya mwana mwasi ti suka nango akoti na nzoto ya mwana mwasi nini ezosalama nini ezosalama mwana mwasi abandi kose transforme mbala moko akomi vampire mwana mwasi mbala moko akomi vampire eyindaka mabe titre film ezali bongo monstre ya mwana mwasi butu eza butu na yo ezala bien moi beju nini wana kuna watelemi kuna nani mwana mobali na mwasi na ye na motuka tikitana ote otikano kaka te nalakisana liloko ye azotelema nani andeni yo kasoza nani ndeno telemela katika tela boye bandeko nani anga telemina katikati ya nzela eyindeli ye mwana mwasi akomi prédateur abimeli ye na nzela ale mwana mobali na kingo mwasi akiti kebako isuki boni bandeko mwana mwasi oyo tomonaki monstre akoti na nzoto na ye ase transformaki vampire akomi kopapa bato na butu akomi na ye kopapa bato na butu bato bakomi matabela pinshu kokamwa mwana mwasi aluki mwa ya kima akoti na mwa demi zamba moko ekosukela ye boni mobali nesi baleye kuna azoluka moyen apalangana eyindaka mabe vampire arécupéré mwana mwasi nkele soma eyindaka mabe vampire ya mwasi akomi koboma bato na butu tomonaki abomaki deja mobali moko abomi lisusu mwana mwasi tokodécouvrir na filme nini ezosalama mama tuni ye ndenge nini okotika palais royal ozeya boye sanke baannonce koya na yo abiro apesi ngai mwa konja nde mwa binatika prince couronné ekosuka boni eske raison yango wana mpenza oyo ayebisi mama parce nakona lisolo na ye na mama aza fiancé ya prince couronné atiki palais royal azongi na ndako na bango sans pour autant azala annoncé kale ozomona mpo lembi boni naza bien ma chère na ça va bongo chi aza likolo azokita oui okita ça va nazela ye kasi boni classe eza bien toza na repos mwana mwasi akola mama bimi bandeko masta ya chi aye koluka chi babi chi aza kolala me azokita kala te mwana mwasi awa
monstre akota kati na ye Choma kosobisenga azokita ti oui alobaki bongo tomsa azosama maboto tanga fana ke sigonaki etaleka kuna likolo nazowumela pena te mwana mwasi abitele ola umeli nakende kotalela ye kuna na likolo mpo ngai nazowumela na te nazokende na ngai me tomoni mwana mwasi kuna esprit ya monstre ezotravaye ye nanu ekosukela ndeko oyo boni porte efungwami donc oza nonano awa naye koyeba soki ozokita ti mpenza nini yango osala nini yango nini eyindaka mabe bandeko ezokipe lisusu te ekomi ntina moi ekomi ntina moi apapi kamaradi na ye vampire abomi kamaradi na ye bondima feza matata nabombeli bino te filme oyo eza soma vampire ya mwasi oyo eza mosala pai grande dadi arafat ekolo batitre bafilme ya sika bafilme ya elengi bokozala desite tolanda filme bandeko mwana mwasi aatake moningo aye kotala ye sikoyo nini ekosalama akotike na chambre to akosala boni Nzambe kaka sunga Belinda Beli Asha mama leader eloko mokonzi Piki Rouge mama na bebe Arafat babote bele Cache-couche ya bébé un coup une flamme l'homme au multiservice toutefois réparateur bachombo na kikolo bambote bele azo kitane bembe na ye na bescalier leki agangi bandeko akwei kao émotion kao basimbi ete les garçons capables epimara moninga pole polesh azo kitane bembe na ye azo kene nango wapi makambo eza kilo bondimela ngai kebakwa kolia leki ta bandeko nini ezosalamela mwana mwasi oyo Nzambe na ngai tala ndenge batikili mpongo kofungwama Choma Chimere Choma ha bano nakebisaka bango batikaka portail ya kofungwama te tala ndenge batikilinga portail oyo ça va Chimere sakomi monstre le moto yozobenga Chimere Choma kao eloko amoni amona nanu takweka Nzambe asunga esuki boni ebembe oyo amemi ake ntango wapi sikolokola mpe Choma amoni ndeko na ye akomi monstre ekosuka boni mama akangi lopango mpo akuti yango ya kofungwama Choma kao Chimere amemi nzoto na ye ebembaki nango wapi toyebi te yo na ngai mwana mwasi ka esika tikalaki atikali mpe wana Choma 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 Telema
Tu me sais bien, hein? Je sais bien, maman. On l'a dit à Ponani. Tant qu'on s'en a bête au Seigneur là. Hein? Maman? Ozongi? Chimel? Na kebi sa kabino mbala na mbala. Poti ka rapporter ya kufungwa mate. Hein? Tena rapporter ya kufungwa. Mini bozana bino kabui. Ozongi imagine? Kyo malali na ina simao. Olege la tena shambale na hii. Hein? Maman. Namaze yozi sika moko boiti. Oza opeza opema. Asa ne bien. Bongo te. Asa bien. Tukatoke na shamba na ite. Kena shamba na yote lema. Mama, oso tungsa mingi ko. Asa ne bien. Bande ko choma bangi na koloba. Abida loba ba nya kutanga ya mobimba. Isuki boni. Azo banga ko madanzela moko na yana abi. Aya ko beta virunga ayo kozala mabe. Isuki boni. Mama yebi makambo esala mina simate. Sike poni toke na shamba na yo. Chioma moni mazo banga koloba. Makambo ya moni. Nani yango wana telemi aza impatiente. Mwana mwasi moko na soki kaye impatiente. Azozela nani? Rit? Hotel banda po nani? Okota na kati te. Tineli mama wona ngai te. Tala. Funa la libanda. Omoni? Funa kutana mata mo ba utimboka mdele futu kutana yi. Meza malamu te. Yese mama sina utana na kolla sana ya kolala deja, comprends? Te oza risque, oza risque. Nebi ko sala ngofo na ngai. Te na kutule ko simba te. Hein? Te boyete. Ça va bien. Mais faut promettre rien le moko. Nini? Na condition de l'IP ça na opsala ngo. Avant 5 heures si c'est faux zonga. 5 heures ça va qu'on zonga. Donc na rosa déjà. Et promettre oui. Ça va. Oh, ndo alongwa. Bale coopération nan de gonaye akende golala libanda ono masa na ma utimboka mdefu na kuta naye. Abina kozonga na ngava 5 heures. Poka mera mona ngati. Asugili libanda yo na simizela kei. Mwana mwasa kei bayoka nan de golenga kozonga avant 5 heures mama comprendre te kala libanda. Iko sukira biso boni ape mwana mwasa zoka solo soki ya nini? Kebako? Eyinda kamabe. Eyinda kamabe. Mwana mwasi a se transformé mbala moko. Oh ben lo lenda ngolonde ko kebe ko sugi lo libanda mai. Kobanga te. Eyinda kamabe. Eyinda kamabe. Vampire a récupéré ba moko mwana mwasi. Attaqué mbala moko. Attaqué mbala moko mwana mwasi. Pona yebile ekomi musuni ya batu. Kokamwa. Pona yebile ekomi misuni ya batu. Bandeko wana tolia mwana mwasi voiture mogezo ya na musika. Akoki mwana mwasi na kati ya matiti. Chauffeur ndira mwana geloko moka telemisi mutuka. Akiti. Opo ndira sana batini royal azamu ta famille royale to boni. Mwana mbala kiti a vérifier bien mwani piondo na mwilo komokwa. Mais moni loko soute. Atali penza tali abui ndio na mwana geloko mais. Pas imagination. Vous avez ce moni tu moni logo mais ni moni pe logo te. Imagination. Abino c'est que imagination.
pour le moment mon ami ati wana mama zo bunda na déjà na esprit na ye wana ekota kaye to pese kota ye déjà isuki boni mona bai ba na mona ngelo te tikana ki na ngai amoni eloko te mwana mbala leki na ye na mutuka na ye po amoni ne rien zoka nde mwana mwasi aza pene pene a vérifier couleur moi couleur etikali vide azoluka moye pa zonga soki pe na ndako na bango soki nayebaka ata kotelaka ndenge nini soki babimelaka ndenge nini na ndako yango mpo bacomprendre teke yakoma muta ya formule oyo choma mona me munoko ya mikangela alinga koloba eloko te po abanga na ye akendele mbeka bandeko choma na pongi choma na pongi s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît aloti ndoto choma aloti ndoto nini choma choma nini yo problème nini na yo eloko te olingi bani eloko te to bani koganga te ese nango eloko te mama désolé natungisi pongi na yo problème eza te nalingi olala zwa bible na yo tanga bible sima olali merci na kobondela zwa bible na yo médite sima lala zonga na pongi nana mosali chandula makasi na mabor mama na lenslina joana en face école francophone bamboti ebele mpona niti arlette motema ya vautour mama na miguel ntongo etani mwana mwasi azokita baeskalier na soki boki nini oyo mama azonimba na kanape akolia mama te Kebako bandeko est-ce que akolia mama na ye est-ce que akolia mama na ye kobanga te eyindaka mabe nini ezosalama mwana mwasi alie mama na ye vampire alie mama na ye eza pasi mpe mawa ezalaki nde ndoto ezalaki nde makanisi kebako chimere olingo bani opanzi fero ezalaki nango isuki boni nini kuna Prince Amici oui maman nazali komopene très important koloba raison eza na yelia po formellement nayebisa bino intention naza nango concernant mwana yo
Yanto Yelia. That's my wife. Oh, we have come to tell you of our decision. De révision décision d'Abisso. His Royal Majesty and Votre Majesté royale, la famille royale, finalize arrangements in 3 days. to finaliser l'arrangement de 3 jours. Beautiful daughter Seulement moi ça qui toko yayo, steps agondima. crown prince as her husband. Andi ma prince couronné lors de balio yayi. Well, Bien. I will ask my daughter's opinion Na kotu opinion moi nanga ya mwasi. before the crown prince. Concernant prince couronné. My daughter Chimere. Moi nanga mwasi chimel. Mama. Okolingo ba la prince couronné. Bandeko chimel azokanisa makambo yo. Chi? On dira zawana te. Chimere. Chimere. Chi? I'm sorry. Naza désolé. I'm sorry. Naza vraiment désolé. No. Te. Ah? I Na. am not worthy to be your wife. Nazo mérité kozala mwasi na yo te. I am not worthy to associate Nakoki kosa société. with our future king. Famille na ona futur roi na biso. S'il te plaît, mwana nga mwasi. I am worthy. Oza plus que mutu azo mérité. A raisonner makambo yo. I welcome you on behalf Na souhaité pene la bienvenue. of the elders Na ba membre ya conseil of family. oyo bakola mboko. Now, the Queen Mother, Alors, il biso. I take you and teach you the ropes Na meuti na chambre na biso. and our customs, Ndenge coutume. tradition of this land, Na tradition mboko oyo. so that your stay in Po kozala na yo. this land and this Na mabele oyo pe na bokonzi oyo. will be a lifelong of happiness. Ezala pe na vie ya esengo. You will now go to your chambers, Biso bokena ba chambre na bino. freshen up, Osokola. the party, Po sebela na fête. Oyo ezosala mapona yo. chambers there. Once again, my daughter, Il fallait plus mwana nga mwasi. welcome here. Oza la bienvenue. Son, Mwana. done very well. Thank you, Father. Oh, merci papa. Prince, Prince. he that findeth a wife, Oyo amoni mwasi. findeth a good thing. Amoni logo ya kitoko. Donc il trouve le bonheur. Our God after you protect you. Tigete banzambe nezo protéger yo. Chimera zokanisa makambo yo. Ozalaki wapi? Na beti porte babalo. Na nagenda kosuba. Nini? Toza na toilette na biso. Oza lete nango? Te. Eza na bongo te. Na eza te question na ta lete na toilette mais actuellement Receive some fresh nagenda za pompe pour fresh. Oyebi ndenge bade mwa la tayi bamoni makila moko boye na tola mwasi tina zone. Nini yo? Makila. Eloko te? Makila ko? Ouais makila. On doit tanga makila so ini na comprendre te. Nzambe na ngai. Te. De makambo ebanda déjà kala. Fi na palais walti te sika mobali nazalaki fiancé na yitu. Oza bien? Loba nango oza bien? Hein? Naza nanga bien kotungisa mate. Ça va ça Makila euti wapi mbala comprendre te. Atiki toilette na bonga chambre bazana ngwa ki koluka libanda. Mbala tili ozale tena toilette chambre abio te. Vous avez besoin de pepa fresh yango na kendaki libanda. Est-ce que vraiment ça a raison solo? Tolanda film tokoyeba. Oza bien. Non, il naza bien. Oza sir. Chérie, naza bien. Pour ça, c'est un gros médecin à soigner. Naza bien. Oza sir. Naza bien. Mais ne mettez pas makila na zolo temps de temps en temps. Oza. Eza maladi moko boy. Eza on va tout ça maté. Makila zolo ngeta makila. C'est le son de l'église, moi, on a fait le makasimi. Na miti on a ça bien. Et c'est là. Chérie,
naza mobali na yo nakotala te yo vanda bonilekisaka bapasi ya boye epi ngai nazala na sifela nakobenga aza médecin ya kotala yo soki esengeli bon naza mwasi na yo nauti koyebisa yo ke naza bien likambo mabe eza nango te na ngai naza bien oza sur oui eza likambo osengeli otungisama te oza sur oui naza bien tala okosombanga na bakisi na babejo te o pardon yakawa makanisi nezongi na makambo akala esuki boni azo continue kokanisa bandeko babengani na palais royal mama na ebina likambo babengani na palais royal te akosi mama keno mokonzi asinga nasala 2 mois repos nsima na kozonga na palais royal siko ye moko ndenge mibande na somba azokanisa makambo ndenge esalamelaki na palais royal mobali alali posana ekomi alini akuta ye aye kotala mokonzi na chambre ndenge amoni kingo wana ezongela posa makile yeli ekosuka boni tala mbinu ndenge echange wina chimera asala badega kosangana te bandeko keba azoresone badega asali na palais royal ekosuka boni oh belle fille nanga mokonzi na ngai mokonzi na ngai actuellement naye kosouhaite oyo mpena récupération lombango merci abare bandeko guarda moko na couloir aosurveille balabala mais en réalité lupango ndio oyo avandaka avandi mwa moke na balabala ata ndenge couloir bato bazolekela mwana mwasi posa makili ezwi ye abimi na balabala abandi kosalaki prédateur ekosuka boni landinya kabelo bonitinya na panga basalamu na musika moni bato bazoya mwana mwasi bato na zemi ekosukela biso boni deja ni fimo mpe bauti na bango soki wapi koyengayenga bato balia kotambola butu bamoni na musika mutu azolia mutu nzambe na ngai bapoti mbangu babiazi esika kozala te wana guarda pe azoveye nano na couloir yaya fo ede biso azokontinue komela makila kuna mwana mwasi moko azolia mutu kuna wapi kuna na liboso kuna guarda pe azosimbi nzela maître sampake ati nga basakanaka na nga te guarda na bana basi bazoya yo telema wana mwana mwasi abaluki wana azolenga esprit ya monsi ezokomande ye nalobi suka wana abandi koyela ye sikoyo azoyela guarda nalobi suka wana bandeko azoyele kaka abimisi pistolet
lisasa liboso a résister. Kibako. Yami balé. Rien. Bana basi babi. Je suis comme ça là. Ya. Olukan zelate. Ekosuka boni pona guarda. okokima te. Kibako bandeko mwana mwasi a récupéré guarda eyindaka mabe epepeli guarda wabesengaka maître Jo Mali makasi ebele nzambe apambola yo zwa bambote ya lider sécurité maître Tora zwa bambote ya kaza video bandeko guarda beti masasi hésité suka nango nini vampire a récupéré ye asambi ye KO guarda KO sur place eyindaka mabe eyindaka mabe tokutana Arafate tika ete kimela nzambe ebila mabotana bino partout bozali bokolanda filme oyo weza mosala pas grande dadi Arafate kolo ba titre kolo trophée kolo médaille kolo diplôme champion nzambe apambola bino nzambe apambola yo photocopie ya papa ndoyo ya papa bébé Arafate respect chara de papa maman Nzumba maman na dadi Arafate papa David papa na dadi Arafate boza bambota mwana bino nzambe a pombola bino boni mafuza kitoko na bombeli bino te filme oyo eza elengi bientôt tout le monde a titre filme ya filme vampire ya mwasi kokamwa vampire ya mwasi nzambe apambola yo jinalela kuna maba mama na Chris Mars na Shaida boza bambota kaza video dati Arafate nzambe apambola bino église dimension kuna epai apôtre le grand visionnaire bazali kobongisa bongo 7 jours ya mabondeli ekobanda bongo le 1er décembre ti le 7 décembre ezali bongo na ngonga ya 16h ti 18h ndekolanga bobenga miboya ebele omona clarté na misala na yo blocage quelque part makambo kindoki makambo libala ndekolanga bozanga journée oyo te oya ebele eza bongo kaka na ojaenda afasa ya Damakesha tope obengi bongo na numéro oyo 931 77 25 28 okozwa bongo les grands visionnaires apôtre Londe ndekolanga bobenga miboya ebele boya komona loboko na nzambe nzambe apambola bino tozali toujours kokomba na filme na biso mwana mwasi après avoir koboma mwasi azemi mpe kolia guarda ye wana lali na ye lokola eloko moko esalami te Chimere mama lamuka eza ngai vanda oh nzambe mama ozoma te ngazolala eloko te oza bien ndenge ozomona naza na ngai bien mobali na prince couronné bande oyo awa ya ye te onabayisa malamu mama mpo ozotuna bakestion ndenge wana oyo ntongo mpena kotuna question wana okoza te ntongo etana bongo tuna bakestion ndenge wana ozoma te naza ya kolala naza kolema makasi tikanga nalala mama ozo koevitaka question oyo bambala na bambala bande oyo yaki awa ozo evitaka ngai te naza na beza réponse
Théo. Là, casse. Ça va. Bonne nuit. Toko so lango lobby. Azobombaka vérité na likambo esalika nzonga papa mama na ye. Nini lisusu bandeko. Ah, mwana mwasi aye wapi? Biloko boy patient les grands photographes azala bete ta pose pour vérité yebana. Bandeko mwana mwasi na Bible azouta wapi? Azoya wapi? Wana yasa lingeli ebul. Yesu leki na ya lote da haute église azoya na kombo na Yesu ya na récupérer na bibi sinyoso moyini na bibi na kombo na Yesu ozon autorité te likolo na ye ozon autorité te ya osali mabe esuki boni bandeko akoki te libondeli ya chome etongisi esprit se moto eyindeli mwana mwasi chimera koyi kolia to mpe komela makila mwana mwasi oyo alatakaki te esprit se moto choma yandusi to mpe ayandukisi mabondeli chimera akoki komela makila te akoki kosala opération te bandeko ezalaki ndoto asutuki na ndoto mais problème eza nini mwana oyo nini mabe ezosalama na ndako oyo oh mama nazo chi yo koti na ndako ndenge nini ok sini zotuna wana na portail na ndenge nini portail onga na kangi bon on dirait portail ezalaki okangama te oyo oyo nazolobi eza nakangi portail mama nalobi portail ezalaki okangama te nde ozolobaka na biso na kote na portail ezalaki okangama te sikoyo mpo eza ola teti yero eza bandoto ya mabe azolotaka abande kolela alati ndoto mabe wi me komi bambala bana mbala ebele bandoto mabe sikoyo ndoto mabe azotonga mpo nani funa kutana na prophète mpona makambo bandoto mabe azoloto oyo nini prophète akoya alobi na ndako oyo ozebani mama prophète na ndako na biso ndenge nini na temple ezokenda te mpo eza bandoto mabe yo na biloko osala na miso wana mama nga aza kolemba o ndio mambo bandoto mabe awapi akufi mpe nanu te aza mpe na sante malamu sikoyo bozo na babiloko atya na miso wana yango ezosali bandoto mabe nga na kilala chimere naina pe mao savalala amabi na kobengisa prophète ilobi aya mwana mosabi obela prophète apo nani temple prophète engeza toke na temple nepo aya kakao na bolingo nzambe mponi chimera ya na ero na butu
jeune fille. or a young lady. Mama zokamba mwana koti ndenge nini pe na butu makasi. Lupango ngana kangaki me mwana koti ndenge nini. Bakeshe zangili biyano. Ah! Bande ko chimera osala be invocation wa nini Rolanda. Mise komi rouge. Azoko invoke nini. Mama lobika ko bengisa prophète lobi ya na ndako. Mama nandinga so luka leka kende kolala. Ayoki somo kwa bien te. Ah! Nini ko salama. Ah. Mama talibo on dirait milinge zo bima na sa porte. Ya chambre ya mwana. Bande ko mama comprendre te o ezo sala mo ezanini. Yango chambre zo zika to boni. Chimere. 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 Alziki to misa mde sali pass. Bande ko keba. Mama maboko ziki nga fungula porte ya chambre. Hey! Mama niyo? Nino? Mama nini te? Ozolo bati mama? Tasika bimeli. Talesika bimeli ya? Te. Kosimba te. Yo nani yo? Mama? Oza bien? Qu'est-ce que tu as tout dans Sikubali bana chambre na yo. Batu. Wapi? Na ndenge nini? Na yoki mingongo na kati kuna. Mimi ngizubi bana chambre na yo. Tena funga porte bana tali zakuna na kati. Nazi. Mama tika makambo yote ah. Mtu bana chambre na ngaiti. Mimi ngi ndio bila kao. Na sasa na saba china yo. Na bina yoki mingongo. Mingongo moko ya kobangisa. Na milinga kuti bana support sao. Tona megina fungula porte boy. Moto siki singai. Mama tika makambo kwa. Oh. Muda na shamba na ngaite. Na simbi yango wapi? Siki singa. Azalaki na kata bimili kota bimili ndenge mama tamseza kama kanisi toke na bisu lakini naziki penda ate toke bande ko ba mystère zo sala mananda ko manka discernement mama bazo yeba na ependa ko discerner nango tina sukate isuki boni Mama Chimere. Zwa kimia. Hein? Yepsang exactement. Nini salamati. Prophète. Mama bele étrange je suis mananda ko yi. You can start from anywhere. Oko ba nesi kan ko bande. The Prophète. wants to get a picture. Alingoza image. Ya oizo sala mananda ko yi. I went to my daughter's room last night. Ndengina chambre à mwana ngana buta lobby. Keba. Bande ko makanisa mame ko mokima. Mutu ebeti ye. Loba. Tell me. Yepsanga nini salamaki? I can't remember anything. Nasibu na masule wote. But Mais you told me it was oyebisaki ngai ki salamaki lobi. Did I just say that? Nabika ndeko na. Yes.
Hein? Oh, Ah, prophet. prophète. I don't know what is happening to me. Nini zosalimilanga te mikolo yo. I'm so forgetful. Nazobosana mingi. Really? Ya solo. Everything I say doesn't have meaning. Mom nazobetambusaka mpe na sensité. I am sorry. Naza mpe désolé prophète. Désolé. Holy. Monsanto. Holy. Monsanto. Oh, Jéhovah. Kibako. Michael. 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 Woman. Mwasi. There's going to be a prayer session. Session mabondeli. This house. Et osala na ndako ye. Ah, Okay. ça va prophète. Say so. Soko le binde ngwana. The prophets Prophète. has Alobi nde ngwana. Est-ce que ça prophète solo bandeko? Prophète? I will be expecting you. Nakozelaka yo kasi. judge you. Est-ce que ça prophète a solo? Nzamba sunga. Po basala nzambo oyo, ba missionnaire bakomi trop. Nzambe kaka sunga. Mama lobi na komobosana mingi mikolo oyo. Prophète, oh, kasoki esalamaka alobi zabi, nabosani. Na kombo na Yesu. Oyo wezi sema na familia biso. Bebisa na mai ne bale wapi? Esprit c'est moto. Nazo détruire. Esprit c'est moto. Esprit c'est moto. Yo. Nini yangu? Promesse a dit. Nini esprit moto, esprit c'est moto, esprit c'est moto, moto. Moto yo nini yangu? Ozo tumbani. Nini yangu? Baba za suna ndako te. Olingo kwesa ndako na moto pona ni. Oza problème awa. Oza mwana mukazuluka mwana, ozuluka mubali. Olingi no zanga ni. Nebeka bato batumisa mama muza. You don't need any. Soki bazobota te, so babala te. Soki zotumisa ndako na ni. Kama mdako na yo. Zoba. So na yo kisu kukanga ndako. You don't want me to rest. Olina pema te. Moto. Ozotumani. Pardon, désolé. So na yo kisu kukanga moto. Bongo yeba nino koyela. Moto. Eyindaka mabe kibago. Bapekisi asambela su te. Abinga nebe basambela azobota te. Azobala te. Ozolo mbali. Ozapuso bota. Kibago. Do bosambela ka bota. Nako bala. Na yeba te zamba sunga. Somo fort. Bapekisi asambela su te. Abiso na yokisu moto abo yoko yeba. Chimera zolela nini? A raisonner sur mobali na ye. Le prince. Azali pena fiancé te fait moi sa prince. Mais makambo na yo ya koliali ya bato yo lukili ba problème. Seriously. Goodness me, you are a beautiful woman. Ozo mo sumo kitoko makasi. You have to forgive me, though, but Foli I'm bisa. taking a proper look at you. Ndena tala kayo boys. Stein, and I'm thinking. Ba yo sito na mo ndo kumkanisa. 10 years ago. Pena 10 ans passés hein. You're crazy, I swear. Ozali boma ya solo. Crazy. Nazali boma. I just think that you and I got together. Nazo na yo pena to sala bien pour tous aller longo. Honestly, because I love you so. Honnêtement nalinga ko makasi. I love you. Nalinga kayo. Bazali pena bolunga kitoko ye na mobali na ye. Me kolialia na ye bato esprit ekotaka ye. Esali kazonga pa bamama pa baparent. Azo raisonne basouvenir oyo ya bien. Esekisi ye mwa ndambo. Esekisi ye bien. Okay. I was in a dream since. Okay. Ça va? Nicole. Nicole. You remember her? Ozi basu Nicole? In Holland together. Tozalaki na Hollande elongo. Oh, yes, I remember. Oui, na se rappelait. Nicole, oui. Sikoni naye. So, Alors? Okay. Ça va? Yeah, we
tomelaka We also talking. tonosafi baji tonoswela pe puis I got drunk. nalangwaki I remember I drove my nose rappele home in ke memaki tina ndako na kwiti wana And then you attacked me. aliyo atakaki ngai Passed out. ayokangamaki nzambe na ngai na atakaki yo Chimere, seigneur chimere what came over you? niyo ngeza komelaka yo I don't understand. nazo comprendre te Things on you, Chimere. biloko mweza kati na yo chimere Things on my nose, biloko na makila na ngai What's the sign? te to oyo te From your mouth. na monoko na yo Because you were looking terrible. omona terrible Terrible. terrible I must have overdone it. Oh God. fuza na toilette yo Forgotten what? nani I am talking to you. nazolobaka na yo chimere loba na ngai kogangela ngai te bandeko mongongo bimi ya mwana mobali kogangela ngai te na mongongo ya mwana mobali bandeko prince abanyabi mwasi onga na balo ya ndenge nini oyo chimera kanisa la bino makambo ekomela ngai oyo eza malonga te azo raisonne makambo esalami ete po esala mpe ke ye azonga pa mama na ye na palais royal Majesty, votre majesté the maid that was sent out to her death mwana mwasi is atindamaki the descendant of the great Martha, aza descendante ya grand martha the worshipper of the vampire. mokumisi ya monstre à vampire The vampire beast. monstre à vampire Yes, oui the goddess that never forgives nor forgets. deyeso alimbisaka pa bosanaka te Incarnate of the old réincarnation mwasi ya kala oyo benganaka She is out for vengeance. ye azongi mpo na vengeance And her target is the royal cible neza famille royale What shall we do? siko nasala nini God sent this land. banza maboko Protect us. baprotege biso Protect us. protege biso The gods are not happy with banza baza na esengo te na situation oyo because the maid suffered. mpo mwana mwasi wana asufraki makasi injustice Let's abuse the gods. wi tokitaka na banzambe Shall we stay here? siko tovanda ata na bafamille royale esila mobimba s'il te plaît Do something. sala eloko esuki boni eyindeli prince bandeko mwana mwasi azokanisa makambo asalaki mobali oyo ya ye porte ekangami dans l'esprit esuki boni pade koboma ngai te koboma ngai te sitele koboma ngai te aza mobali na yo te koboma ngai te naza désolé na esika mabe mpe na ntango ya mabe nakotika te yokende loba yokoki heureusement esuki boni yo nani naza oracle mpe prêtrice ya mboka oyo prêtrice abandi ba incantation wana chime nazokata makambo asalaki na pale mpe babenga na ye ye na prêtrice bitumba yo ze eloko te liboso na ngai longwa bandeko afrape prêtrice esuki boni azobende na esprit wana prince roi na ndeko ne bazotala bandeko ekosukela biso boni batomboli prêtrice bandeko amati likolo bambi ye na se prêtrice kao ekosuka boni kokanisa kuti kambo yosala wana te esuki boni bandeko mwana mwasi aresone makambo oyo na suka nango esprit wana elati ye lisusu
salon de beauté et pas ya maîtresse Nzuzi mama na Daniela pene pena Zisha bambote belé longo na équipe no mobimba bandeko prophète abeka oyo osala mabondeli tomoni équipe nezo kota avant que ya kota Zambe kaka sunga Chamona désert le chancelier Kenneth Kenge Master Nangai bambote belé Nabosani pete pai Pedro Basalam Pene pena salon de coiffure le Montikil le pai a Pichen Nyama Molonga ni Arlette Mamana Sandinya Ponaniti Cristiano le grand coiffure le numéro 10 sans oublier Savané wana équipe ezokota mpona mabondeli baprometaki maman parce que bamakambo moko ezosalama awa eza normalité dali mama na jojo na couleur ya sodophile basalam wana mama na chioma batelemi bazozela prophète akota mpo wana ezalaki éclairer moto akotaki aye kobongisa terrain mpo prophète akota équipe yango wana ezokota prophète mpe na nsima bandeko chioma atelemi na mama me chimere aza awa te chimere aza wapi Sheraton Zola les grands physiciens Bambo Tebele pa ya brother Mas le Clever One awa na chambre bandeko chimere eyindaka mabe ekosukela biso boni loyembo ezotoka prophète aosala baprière Trésor Trezeguet, New Jack Twister, petit frère propre d'Adia Rafat, papa na Paola Bambo Tebele. Wana kuna mabondeli tope ba chana bango ezotoka prophète pazosala ba incantation na ba cérémonie ya lolenge na lolenge ekosukela biso boni wana ape chimere esprit ezokota deja nzambe asunga Jean-Silor Motepela Master Nangana Palanka Bambo Tebele Jean-Silor wana équipe ezondungisa maye baloyembo prophète akoti na palais représentant à combo na ye joli ba jolibilité Taylor Van Damme mama na winner na jeu na combo Steve sima ya mondele molongani ya maki wa solwa réparateur ba chombo na kikolo bandeko prophète akoti na palais wana chimere na chambre na ye esprit ezokota deja ekosuka boni Zambe kaka sunga Monsanto azobela Monsanto 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 ekosukela biso boni bandeko mpona prophète
abandi komata escalier. Prophète abandi komata escalier. Wana na libanda bazo continuer kotokisa baloyembo. Prophète akoti na kati asala mabondeli na kati. Maman doit comprendre baloyenga mabondeli ote mais asala koboni. Nzambe kaka sunga. Prophète akoti na chambre. Wana Chimere aza déjà transformé. Ekosukela biso boni. Wana balota la position hein. Baye basoki ekosukela bo prophète boni kuna na kati. Boni melange kipo etoki. Deo feta d'intercesseur na bango. Bazoko appuyer prophète na baloyembo. Na ba priero yake kosala na kati kuna. Musantu. Wana mwana mwasi aza deja transformé bandeko. Nazo komande yo. Bandeko keba. Prophète akwei na se. Prophète akwei na se bandeko nini kolanda. Mwana mwasi alingeli ebule bandeko na ngai. Awa pelo yembo ezotoka. Eyindeli prophète bandeko akwesi kutu na croix na ya memaki. Esuki boni. Basue première morsure bandeko. Prophète asali effort mwana mobali. Aluki nzela. Prophète aluki nzela bandeko. Prophète palangana. Esuki boni. Nzamba sunga. Bandeko prophète na elambe katani. Mosanto azobela maluki nzela. Bandeko ekipe palangani. Ekipe palangani bandeko. Esuki boni. Esuki boni. Chimere akimisi prophète. N'équipe na ye. Batala ni mama na mwana ba osala siko boni. Tokota na ndako tote. Tokota na ndako tote. Ndeko nanga mwasi. Nebito zese makaba boy nyoso. Na bisa wewe zabata ndeko na ndako na yo. Muninga na ngati na sala ko boni. Asa muninga na ngati. Ye mmeba tena na église kuna sa. Muninga nini wana? Baba pesa conseil. Wale ba faux prophète na ndako na yo. Nako soza chrétien malamu te. Naza chrétien malamu kaka te. No. Soko zalaki penzawa. Mwana prophète angu. Ndana mnanda kwa shimi na shamba chimel. Follow mona ye. Hey. Oh Nzambe no. Nesiko eko. Nalina Padre Paul. Oui. Pour lingi to kufa o. Si te plaît na Padre Paul. Nebi tu ni sama gambo nyoso. Na gogo vanda tena talu leksa bapasa boy no. Oko kiboite. Ndiko mwasa fesi dia benga Padre Paul. Bande ko Chimere. Azoliame. Oyo penundi lendo tote sikoyo. On de la réalité. Pour na maison maïlie prophète. Leka kitabu. Bande ko bakangie stop.
a récupéré après avoir gagné stop et Suki Boni wana sa kamvune mer et Suki Boni azichoma sikoyo azo quitter l'escalier mama si basuye ya koswa et Suki Boni Ayo vérifier mère. Tantine Echille le motema prophète Jacques Abatel na suka nord. Bambo Tebele. Et Suki Boni bandeko wana tomoni mutuka moko zo ya kwenye mise komi rouge. Bandeko nini ekomeli maman après avoir cause la mordu et pas moi no ya yeo ya koma ka vampire Zambi kaka sunga tomoni jeune moka kiti na croix na ye na Bible tomoni ndire maser moka kiti kuna maser mibale wana on a bouger sous souté a une morsure ya vampire padre akiti muninga mabaki na kosenga padre pola ya kokuta nayo pona ebete kozolekisa ba situation ya boye mosali chandula makasi na mabor nana maman na l'enseigne na Joanna en face école la prospérité Bambo Tebele sans oublier Arlette maman na Samuel maman na Miguel molonga na votour na kombo na Yesu ndiki temo na mashwan monjipa ya votour Bambo Tebele yonde nani naza mosali ya nzambe na ngoya koleka yo monstre tangu ne sili Soko bimia te sikoyo bino nyonso na kosilisa bino bitumba soko ndi bitumba za nkolo yawa yoko libela liboto hii na kombo na Yesu yoko kufa bandeko mwana mwasa bandiko invoqué Likole komi ko changer. Likole komi ko changer. Ah, keba. Pasteur a stopango. Bande ko ba moti pele maboko na ye. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Bande ko pasteur azo tope padre azo continue ko stopango a pesi retour mwana mwasa yambi mir monstre abimi kati na Yesu koi Suki Boni frère wana bangi aluki mupanzi na bukiyo nazo kweso sana nguya te monstre ningisi mabele bandeko makila na Yesu intercesseur bazobela makila na Yesu abwaki moto bandeko sero azwami basembe bazwami Suki Boni Jésus abimisi moto mususu abeti frère bazwami padre atigali ye moko équipe ne kuwe inase na rejeté yo na kombo na Yesu
azwi nini azwi eau bénite aa nzambe kaka sunga naye contre yo na kombo na yesu bandeko mai esili ye mai esili ye monstre akufi te monstre atelemi apumbwele padre bandeko esuki boni eyindeli padre bandeko padre azoluka nini azoluka crucifix padre azoluka crucifix nzambe kaka sunga nzambe kaka sunga naye contre yo na kombo na yesu zonge siko uti esprit c'est moto esprit c'est moto esprit c'est moto bandeko monstre ziki palimwe ekipa padre na mabele. Merci Padre, merci Papa, merci pour la longa, merci pour la libéla kumisama pour la libéla. Kashkushaba bébé salé la voaka un coup une flamme l'homme multiservice. Basalam pour naniti les garçons capables et puis marra moninga pole polesha. Wana patra sali libon de libandimi o yakina bango balamuki. Chimerepe wana lamuki. Esprit de kati de bimi. Ibane ko sala kati transformer abana ko liaka batu. Esprit wana bimi. Atali bamoni mama. Mama kao. Kola kumi sama. Alléluia. Bandeko mama kufi. Maman akufi. Jo m'esprit bimi. Mais bimi un peu en retard to gogoloba. Et ça m'y suit là qui maman. Maman tamboli. Mama tamboli. Padre neki mni bazoku misanzambe pona elonga oya pesi bango. Zambe apambola bino.